Losako bandeko na nga boye bolamu na chaîne na bino LMTV linga moninga télévision na kati ya rubrique tolobela bolingo na bino. Alors quand tobandaki série na biso ya émission sur oza compatible na nani, lelo tokomi na 4e épisode, to 4e chapitre, to 4e partie. Alors soki yo tombe awa, c'est mieux okebanda dès le début pour tozala na même longueur d'onde na yo pour se perdre te na nzela. Donc tokomi na 4e chapitre on alobaki tokolobela siko ba caractéristique ya signe moko na moko pour toyeba ndenge basi comportaka. Alors lelo na obanda na ba signe oyo ya moto, ba signe ya moto tolobaki toza na bélier, lion, sagittaire. Alors yo mtu na otali te, il faut que banda kuna ne bandeli pour comprendre tokomi wapi. Alors dès tolobela ba signe ya moto tobandi na bélier. Alors bélier a se comporta ndenge nini? Déjà po oyebake bélier aza bato ya signe ya moto. Donc moto wana ezala pe moto na makambo ya vie na ye. Donc moto aza na signe ya bélier azala pe moto. Ça veut dire baza très courageux, très ambitieux. Deza bato moko donc courage penda ya kobotama. Même physiquement baza makasi. Azala mwasi to mobile baza très courageux, baza makasi. Eza bato moko baza très ambitieux. Et puis la plupart baza ba chef na ba société pour baza tellement ambitieux, tellement courageux, tellement fort que la plupart baza toujours ba chef quelque part. Bango nyonso te mais la plupart baza vraiment ba chef na ba compagnie na ba société. Baza bato moko balinga ba projet, bato moko balinga routine te. Donc soza na bélier koyela ete bafufu elala po bango balingaka makambo ya sika, oyeli baida sika, makambo ya sika. Donc aza mutu même na kati ya couple ba routine eza vraiment tasse de thé na ete. Ye aza mutu alingaka nouveauté, makambo ya sika. Yango nalobi koyela ke bafufu elala te po asepela nango te. Ye alingaka biloko ya sika, bafufu elala eza makambo na ye te. Donc baza tellement courageux, baza tellement chaud. Mais des fois ki chaud na bango wana esalaka ete apensaka na futur te. Ye apensaka na makambo eza présent. Donc ye aza mutu avivaka le moment présent. Ye aza mutu te azela akanisa ke lobi na te, ye akovivre makambo eza sikoyo. Donc baza bato moko des fois côté épargne kozala mwa mobulu po ye apensaka na lobi te, ye avivre le moment présent. Ye oyo eza présent nde eza important mpona ye. Oyo koya lobi etalaki mpenza makasi te. Donc yango so oza na mutu abongo yo nde fo oyeba kotala le futur. Yo fo tala yango mpo so yo olandi ye bovivre ka le présent. Donc baza bato moko bazaka honnête, oyo azoloba yango oyo azokanisa. Bango mpe balingaka bato baza honnête. Yo so oza honnête te asepela no te. Donc baza tellement honnête que des fois makambo so akoloba ekozokisa mutu po ye ase rendre na ye compte te ke makambo na lobi ekokozokisa mutu. Po ye eza na makila na ye. Ye aloba neka oyo azokanisa. Donc aza vérité polele. Oyo azokanisa yango ya oloba na. Baza mambo ya hypocrisie te, baza na makambo kobeta mutu bakuna mukongo ne non. Ye akolobela likambo polele. Donc aza lokwa mungala kwa toloba na. Donc aza lokwa mungala oyebi soka polele basa makambo na nsima na yo te na misu no kaka alobeli yo eswa yo te etali ye te. Ye au moins alobi oyo aza nango na motema. Donc so oza bélier na si ozo se reconnaître na mwa ba tempérament wana. Baza pe bato oyo basilikaka pamba. Pourquoi? Po bango balingaka mambo ya chaud. Soki oza mutu ya malembe neti bato asigne ya mai donc esimba na ye te. Yango moni moto na mai esimbaka te po bato ya mai baza peut-être makambo mwa malembe mwa badoute. Ok ye mutu ya bélier alingaka mutu ya badoute te. Ye alingaka mutu yango tosali. Oyo so oza na mwa badoute ye azalaka na doute te.
ye mpe azala mpe na mutu te ke oyo ata eloko esimbi te ke ekosala esusi ye esimbi te aleki na oyo mosusu aza na ta koperde te ke na bando kanisa pourkui esimbi te ye soki esimbi te ayebi kaka mosusu ekosimba de ye aavansaka ne kaka ye atalaka na nsima te oke moto amayi omona azotata no na nsima azotata nano azodute na ye te ye ata eloko eza na riske akomipesa kaka ata babi kopo ozokende eza na bariske ye atalaka bariske wana te ye na motu na yebi kaka aoreusir ya omoni bazala bachef balider mpo babangaka eloko te bakenda vraiment fefe moto kaka wana nde tozali na belie sikoyo donc na makambo ya bolingo mpe bazala mpe shosho doso oza na mobali ya belie pika do shosho na makambo nyonso ezala oyo wapi partout shosho oyo na chambre shosho do bazala shosho na makambo nyonso doso obali na moto ya belie pika mpo zala mpe makasi ya kolanda ye bisika ye akendaka mpo ye akenda partout afanda oyo boye afanda pamba boye non ye eza kofonce kovoyage nde kovoyage kokende nde kokende donc foza makasi so ozala moto abo yango bango esimba mingi na moto ya moto lokola ye to na moto ya mopepe mpo baza pepe makambo ndenge moko me na moto ya mai vraiment esimba mpenza te mpo baza na même tempérament te voilà oyo tolobaki lelo siko mpona belie siko toleki na lion mpe aza moto ya moto bato ya moto kandi nabaki baza makambo nyonso moto kaka sikoyo na niveau ya lion azala mpe très courageux bazala mpe ambitieux makambo vraiment moto mpe kaka mais niveau ya lion eza na balion mosusu bazala un peu timide ça dépend bango nyonso te bazala vraiment ouvert bamisusu bazala timide soki bayekoli yo ayebi yo wana nde bandi opesa so confiance donc bapesa confiance noki te pourkui belie yakipa te yakenda ne kaka ye akenda ya mobimba aya oregrete apres mais lion azwaka temps na ye fo ayekola yo nanu fo ayeba yo nanu ava pesa confiance mais une fois ke confiance amoni ke wi oza mpena moto ya confiance wana nde abandi kofungwamela yo sikoyo mais mingi baza pe un peu timide baza bato moko balingaka kosimpose balingaka kodicte balingaka kokomande azala mwasi aza mobali soki omeki observe autour na yo oyebi motu moko aza lion ya mwasi to ya mobali omona bango balingaka koimpose baide na bango koimpose makambo na bango kolingaka kokomande baninga bazala mpe bongo yango omoni donc bango mpe balingaka bato oyo baza neti bango bato bamoto bato alingaka mpe motu aza honnête soki oza honnête te ye esimba te soki oza honnête te yango azwa temps na ye ayeba yo nanu oza nani osalaka nini eske okotrahir te ozomona mais bango bazala tellement courageux bango bazala moins na souci ya moto aza moins courageux d'ailleurs moto aza faible quoi ye so amoni moto aza un peu faible akozala na souci ya kobatela moto wana yango balion baza mpe na keke bato ya mai oyo bakoyokana na bango mpo azala na souci ya bato baza faible ya batela bango na sens wana donc moto ya lion akoki mpe kovanda na ye na moto ya mai bakoyokana bango mpe mpo azalaka na souci ya kobatela bato baza faible mpo bato ya mai baconsidera bango comme si bazala faible alors donc so oza na moto bazalaka romantique et puis bazala mpe nini balingaka makambo eza positif soki oza na banégativité sepelano mpenza te baolenga moto aza optimiste aza positif wana kofonctionne bien na lion nde bango nde balinga nde kokomande nde epesa bao mpasi zomona wana bacaractéristique ya motu oyo aza lion sikoyo tosukisa na sagittaire mpona mokolo ya lelo mpona koopesa bino nyonso diku te epesa mobulu alors sagittaire bazala vraiment bato malamu bakabaka mingi so oyebi moto aza sagittaire
bazala maboko pete bakabaka makasi balinga mpe vie ya kochange donc balinga mpe mambo ya voyage makambo ya kodécouvrir mambo ya sika donc eza tempérament ya bato ya moto donc bango balingaka routine te bangaka mambo ya kodécouvrir mambo ya sika to découvrir to voyage toke découvrir makambo mosusu bango balingaka siko bongo balingaka mambo ya bongo ya kodécouvrir mambo ya sika bilo ya kala bafufu elala wana Italie te donc baza bato moko biloko eza négatif baevitaka yango ye na vie na ye mpe so aza na makambo aza na baproblème akoyebi so kutu te alingaka mambo wana te kebo biloko ya négatif avanda na kasi akoyebi so mpe eloko te de ye makambo eza négatif abwaka yango kuna mosika abwaki yango kuna ye alingaka makambo eza positif makambo ezostimule yango ya kolinga yango ya kozala nango mpo oyebaki aza na problème eza mwa mpasi bakolakisa yango kutu te donc ye makambo oyo baproblème wana atiaka yango mosika ezala pembeni na ye kutu te akolakisa yango mpe te ata aza na basusi jamai akobetoloki talanga susi bazalaka indépendant alingaka kosala makambo ne ye moko aza na besoin aide ya motu te mais baza bato moko bazala na bacamarade ebele mpo baza tellement bolingo ya baninga kokaba bazala na bami ebele dusu oza na mobali ya bongo oyebaki akozala na bamaster ebele mpo ye alingaka bavie mo tobima tosepela tosavoure baza bagenre ya bongo en tout cas so yo soso oza moto asigne wana loba na commentaire so nakosi donc napesi moka quelques exemples parmi tant d'autres eza nango ebele napesi ka oyo eza général mpo ocomprendre bato yango nde bafonctionnaka moni donc bato ya moto wana bafonctionna mingi bongo donc yo mpe fozala moto so oza no bamalili neti bato ya mai esimbaka te yango nabaki basigne esimbaka mingi na bato ya moto eza bamopepe na bango mo bato ya moto yo moto ya mai to moto ya mabele bozala mpe malili esimba na bango te mais baka exceptionnel mpe eza nango zomona yango bato wana sagittaire mpe bazala polele ntango aloba no likambo ezokisi yo masali na nko te eza mpo eza ndenge na bango baloba mampolele mais asala te de façon ke azokisa moninga te ye eza nde azoloba ndenge ya vérité mpo eza ndenge na ye ok bavérité mosusu wana esimbaka te na bato ya mai par exemple to na bato ya mabele yango bango bayokana mingi na bato ya mopepe na ya moto voilà oyo nazali nango mpona mokolo ya lelo kohésite te kolike kosabone mpe kopartage toza na TikTok toza mpe na YouTube ya kosabone na les deux mpo makambo mosusu toloba yango na YouTube toloba na TikTok te voilà bozwa soin na bino nde tocontinue sikoyo na basigne mpe ya mai ainsi de suite voilà mpona lelo tosuki wana mokolo molamu mpona bino